Vous cherchez des produits de qualité pour prendre soin de vous? Bienvenue sur labellebiche.com. Découvrez une sélection de soins beauté, huiles naturelles et produits bien-être pour toute la famille. De produits choisis avec soin pour votre peau, vos cheveux et votre confort au quotidien. Passez votre commande en toute simplicité. Sur labellebiche.com, nous vous proposons une boutique en ligne pensée pour répondre aux besoins de chacun. Que ce soit pour vous, pour votre famille ou pour offrir, la Belle Biche vous facilite la vie. Commandez est rapide, sécurisé et accessible où que vous soyez. N'attendez plus pour vous faire plaisir. Visitez labellebiche.com et passez vos commandes avec toute sécurité. MDG TV, une chaîne Want pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Bande ko babolingo tozo koba na bisa bino lelo dimanche lelo nde lelo na bikute ba video nyonso sona ko tsango lelo osala 66 vidéo toko koba la masolo ya basantu ba dossier kuto ofala na kundola lelo na kundoli te busy. La famille de omoko a témoigné lenga imamba minene nzamba sana via Moïse Matuta ngabi wa bat bana ba grâce bazali na o profiter na bande ko nyonso ba na oyemba musique mokili boko boma nzoto boko nyoko matala okino olekisa batu succès kuneza pasi yano na Yesu il suffit ka ko bongola motema o se consacrer yaya soko za na appel wana ozana likabo wana nzamba osalongolo bande ko babolingo ba musicien chrétien bele bakosaka biso nzambe apambola ba makasi na nzela ya batu babisinga mère frère Moïse Matuta nzamba sala e grâce o nzimate bobi nze moment Moïse Matuta yemba album ya Moïse Matuta opende e cartona makasi za yango wa yemba na tiela yo motema titre na za sonner. On est ensemble titre na za sonner. On est ensemble yango na non et je crois bien pour nazana on anda quoi na album ya frère Moïse Matuta nyonso nga yeah ya liboso ezaka titre on a évité mais banzembo na ebi ils avaient moi tout makasi zela ebele yonde na tieli kondima pe motema nanga na yoka kalelo yo misuma zamo nzembo moi ebele wana à part yango huile fraîche je crois ils avaient mis balé non après huile fraîche nde oyo na lobela so na bosanité bref na nzembo ya asala biso ngolu oyo mokili esala te biso tosana pema yango toyembelaka ye yo kote moko mama frère Moïse Matuta alobaka mama Maggie Mende merci balobi nanga mère mama wana bazaka bato bambongo kaka alobela frère Moïse Matuta parce que frère Moïse Matuta sala liba na intercontinental faut en appeler mais est-ce que imaginez mutu mo alloué salle a fouté les bino nyonso na kolia na nyonso ndeko na bisinga habitala azwa ba chèque ba $10,000 nzambe tanzamba pambola ke oui pourquoi j'en parle parce que des fois ça fait mal au quand nzamba sali moto grâce y a pas que lui et bele bazwa bangolu et bele na yoka il paraîtrait bon bato balingana lo ba il paraîtrait na yoka ouais ça il paraîtrait ça témoignage ça mambo solo parce que ndeko lo bango na télévision
La plupart à bana ya papa de lingo de bazar en États-Unis bakenda kenda poto. Apparemment producteur moi m'tapé ça et ba visa. Bana net tout bakenda poto. Je sais pas que lui a dépensé admission bongo atindi bana poto non. Kande ba sai la nzambe. Nzamba simi mutu mo motema apambolo ya salio don. Ebele ba se retrouva te na ba musala o to pe na mambo ezaka bazali na ba maele te misusu ba envoûtement misusu ba bitumba misusu loyenge misusu ayeba ine ko gérer gloire bien te mais sinon bande ko bondi melanza mapambola ne pourquoi non masino parce que bato bele ba kanisa ko sela nzambe ko yembela nzambe côté ya eza musala ya mpiaka ya bato ya baba rata vie ya bato ya ba kune lo malongi za la raté olia ba mabonza et puis après non nzamba sala ba grâce asimbi penza moto muto pambolio ezalaka nga pesa bino témoignage récemment un jeune frère bato bele ba bien na ba TikTok a passé la moba adoration na yo aza kuna ne pas ba parents na bango kande ba yenda koyemba na ba kabela Egypte muto sepeli ninga zoyemba tata mo akabeli Egypte babilo wana ezalaka bandeko frère Moïse Matuta bala na gloire ba ebisinga azwa ba chèque ba $10,000 ba louela inter ba futa bilora rolia nyonso donc ebele je connais un bien aimé ayemba rapé musique ya nzambe to ça ne connaissance car na ba YouTube boy prodige calm down na pesi mbote na otanga kombo na ete ngala kabela costume o abalela kande tellement c'est un frère bien très poli moi la malamu car na babilora ba YouTube boyo parce que bande ko bila ba YouTuber ba yebi ezana ba groupe ya ba YouTuber mingi so bandi YouTube sika mingi za to centrer Dakar oka bosa ba échange d'abonnés chaîne mata machin bato bele to sana ba connaissance kuna misusu pe to développer et comment neti famille misusu to sungana pe na bandenge moko boye nga eza kutu na moko kutu na nzela na ye na kutana na mokonzi moko boye ndeko na kabela e costume o abalela c'est pe là on a chaussure na kabela costume ensemble costume na chaussure alela bi mère ezaki tellement kitoko sko tellement zambinga tanga lati pantalon ya no kangena ba pusi azai obligé ki na tailleur tala muluba bacha ba sala ngo baka munu mesure donc Dieu fait nzamba sala ba jara ba biloko et puis aibisanga bato belé ba sunga ye abimisa presque le côté il m'a dit ça abimer en plus abala mwana soki ya procureur soki ya nani kabela ensemble costume na kabela et chaussures et bato musu ba pese ba mbongo en fait c'est ça frère Moïse Matuta bande ko ba bolingo zo ba cheka ba $10,000 ba louela inter à l'époque producteur nani paramalela et ba lubi frère nzamba sale ba bolongo bele do lelo frère Moïse Matuta ko mana la nzamba pambola nzamba tombola frère Moïse Matuta na mbiko la vidéo papa ba vidéo na sali bato bele pona bango eza critique eza koluka ba vie eza songi eza nyonso bakoloba mais pas na yo si réellement oza mwana nzambe si réellement oza na lisolo na nzambe nayebi koyoka ngo na litoyi mosusu oyoka ngo na litoyi mosusu je le crois parce que je sais comment je fonctionne avec mon Dieu. C'est le Seigneur qui m'a mis à cœur dans sa vidéo. Oyo. Frère, depuis place au outil, nandeng okomi lelo et angolo. Sois reconnaissant avec ce Dieu. Oyembanze mona laki yo. O lakanzambe. Ya omona vidéo moko ana posa ki o question. Frère Moïse Matuta. O lakaranzambe. Ti lelo azara leader a vie na yo et a motuna. Et yano ya yo. Et yano ya yo. Et yano ya yo. Nabi ke vidéo e komela yo. Et nzamba zala na yo. Molimo mosanto asunga yo. Ngana auto se comprendre. Nabi ko tala ngana misu. Bato musu ba comprendre te mais ngana auto se comprendre. Langage na olobaka yo muto comprendre ngo. Na nzambe. Na ba esprit. Dans les anges. Na ba démons bien sûr.
Ah oui, hein? Nasuki kawana. Nzamba pambolela ngayo. Bande oba bolingo lelo na solo na papa moko chikona video uto leka na lobaki yango. Abetelinga lisolo ya pasteur moko. Ayebani na otanga kombo na ete. Abando kende mingi na église ya tata oa mwindu ya mukuse na bandal. Oa bimaka na nzoto. Seo ya seso ate kuna pesa ba $300 mais za na mususu so pe na tangi komba boyeba ye. Ya zo ba enveloppe so na biso no ba monta bo ndima te bo lo ba grande mtika lokuta muto kete ba pesa monta na me kasite za ba mambongo. Ya mambo ba association eza na mambo ya confrérie eza mambo ya ba timu mususu pire petit na emoko aza moko ya batu baza na sentir ya tata wana place akendako afunga ebisi me vie yo ndozo funga magate yo funga mate et le rôle est monnaie $300 mon ok à que fléchir genou pouvez pas aura 50 000. Oh là le royaume de cieux c'est ne pas les manger les boire soto sana kolia na kozipa bolumbu cela no sifi bande oba bolingo lelo likolo mbongo likolo gloire likolo bomengo mokili likolo mambo mokili bato belo ba oteka Yesu. Or la Bible dit que tout passera mais le royaume des cieux est olekate Yesu a olekate que servira-t-il un homme de tout gagner et de perdre son âme bako peso kongo mobimba zuwa na bomengo nango mais so okufi ya ata info memate ete ya loyembo na ngai ya lelo eza ya mawa te ya esengo nazoyoka dikidiki na oyo nzambe asali mpo na nga bande oyo babolingo napesi bino lisusu mbote lelo mokolo yenga tobetaka masolo ya basantu bana na nzambe basali na nzambe la mifa na ye na clore na video moko mpo na dossier ya frère na biso Moïse Matuta antutanga na kamora bino Bible zo ba circonstance juste rendre gloire. Ba mamba bo ba secret de tata ngozo bima. Faut ko zo na temps ko réfléchir. Ko luka ko yeba balé pourquoi la Bible dit que celui qui réfléchit sur les choses est un homme intelligent. Tam sunzamba zo linga te ya batu moko songolo. Tam sunzamba linga pesa te leçon na batu moko pakala. Mais malheureusement Kongola za ramuto ba conclusion. Oyebi ke batu musu ba commentaire ba ochondi ba vana na mona Moïse Matuta. Na moi sinaï et belé ba ebi même pas que j'ai mis ma en France mais il faut mon na ba commentaire musu so bisinga penda lokota aza la France était wow ba congolais siko tabo traiter ngam lokota pendant que mambino bozolo beza ya solo te na ebité nanga na bino problème te na malimbisa bino nazo le ganzela la mifa en passant nalina pesa moi témoignage bandeko na yo ki témoignage ma nzamba sala na via Moïse Matuta tala bandeko nzamba pambola ke nzamba sala kana ye bandeko nzamba tombolaka meloko lekela nga esala nga pasi esala nga maona mitunaka mais sikoyo bato mususu nzamba sala ba grâce asala bolamu neti lelo na batongo to sololi na mosala nzambe moko on a pesa bino témoignage na ye balinga bakende ko initier ye mais simbarate na tunye question ngabi me papa siko lo ni nango esala ka batata onion so mikolo oyo ba yela biso évangile lelo ba se retrouver bisiko ba koma wana na yoka bat baloba ko te omoni vie appréciée omoni gloire omoni mbongo mais attendez baba no zanga reliate ba misukutu bazali na mongolo mwa kimbamba la pe ezalaki déjà mais asa authentique Bible zolo ba le royaume des cieux ce n'est pas les manger les boire. L'apôtre Paul dit si vous avez à manger et puis ya kolata to pe rozipa bolumbu cela nous suffit. Si nous avons à manger et puis ya rozipa nso bolumbu cela nous suffit. Mais comment expliquer yo zwingolu? Dans ma salle au grâce aux amokambi ya bana na nzambe et ya église mo songolo. Na fait à moi ça que lo sozo mona mboko o futela ndako zo mona. Moi mutuka ezali ezo permettre de se déplacer. Au fait, ata sur ozana ba million te mais sinon ozanga roliate oza bien bana bakenda classe au foot rapé minerval ozana opena kimia siko elo on penza nini olale la moki ba ko proposer okota
cabal formation machin ondimi po bala biso ke noto moni awa to sombelo ndaku lupangu to pesa o lupangu to tongela yo église to pesa ba millions na ba milliards. On a conclu que ebele batikala roye banzambe te. Batikala ba sa rencontre personnelle na Yesu te. Oui, parce que muto kutani na Yesu a redéclaré le rôle à Paul. Dans Romains 8. Azoloba quelque part, je crois dans verset 26, quitta que rien me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Plus grave en mentionnant, tina niveau roloba que même l'épée, même la mort, même la nudité, et que kabole na bolingo Yesu Christ te. Mais lelo bande ko ba bolingo ko kamwa pona kolia, pona kolata, pona poto, bato bele ba okabona na bango na nzambe nga ezolekela ngai. Wana ezaki en passant. Bandeko, tala to linga nzambe. To kangama na ye. To luka ye na solo. To salela ye pona ba bien matériel te. Prodigue Juventus please. La famille, en passant, avant na lobelo na nla loba, na betela bino ma nzamba sa na via Moïse Matuta, na mona gangi. Bandeko balobi par rapport à les solo na beti. OK? Parce que ça m'a embalé kutate. J'ai mis ma zala na fiancé na yena Londres avant bala Moïse Matuta. OK? Et aboya fiancé na kara pona star. Et pourtant les fiancés en question abana rozwa soina yi. Bato bele peut-être bolo ba fiancé za libala te selon bino, mais na ba famille na ba coutume musu fiancé za libala. Ndeko mo abisanga bisinga coach biso na famille na biso. Soro au prédoté moi si hein ouais au sali prédote ba au peso moi si ba peso moi si boke bota boke vanda bo pesa dot sima abi biso na famille biso za bongo boke yi bo sali famille ata muso après 15 ans bo boti bana bo mo yotika dot. Le fait déjà que la famille a approuvé, c'est ça. Dieu aussi dans laisser approuve. Kasi ba boti ba to pesa yote famille ba noko ba vandi ba sololi maton ezala nini babeta kaboy baloba babenga hosuni baloba nini ekimingai bakongo boza wapi ekimingai kinzonzi yona basala kana OK boye na ba symbole na bino bayina na masanga bayina iloko songo bayina pakala Melissa papa famille approuvée zoa bokena moi aussi fiançailles prédote et après bon boire on sa dot. Ma sœur Jemima, je t'aime bien, j'ai rien contre vous. La Bible dit que les malheurs n'est point de la poussière. 16 ans de mariage sans enfant, ça doit faire mal. Personnellement, je comprends dans ma salon golo. Et na lobité ko sala ngote, mais on ne sait jamais. Certainement tam supo lukanzambe, otuna nzambe bale pourquoi. Mais ce qui possibilité au singa bolimbi sinandeko wana ezali, na bité so salango. So salango gloire à Dieu, mais so salango te. Et aux amala mon salango. Ah oui, hein? Parce que apparemment les frères alinga kaye makasi nenge toyoki. Pour batu bayebi ba confirmer pe bayebi sibiso. Pourtant même voir même fois Moïse Matuta alingi tant de kona yokaki. En tout cas, et cela qui est passé pe atika ki balobi atika kite. Atika ita alinga l'accepter que non y pas adjika. Et pour faire Moïse Matuta na lobi comment yoki no lingara mwana mwasi yebi kaza na fiancé na. Web santo yeba yete. Et oui, ça pour y paraîtrait. Si frère Moïse Matuta balingana Jemima, les fiancés venaient. Baso kuta na pena Jemima. Mabe mabe makasi do fondement zaki bien te. Bolimbisanga nga mabe na nga pona lo bara vérité. Fondement zaki mabe. Fondement zaki malamu te. Et ça va bloquer ko réparer. La Bible dit ceux qui va fondement a renversé. Si le fondement renversé les juste que ferait-il? En tout cas, on a un conseil. Mouta au sepela, gloire à Dieu, au sepela te etaligaye. Mais toujours est-il que na ba mamtolo baka, ezana batu oyo, ya moko bazo pe ya bango ya motuya. Tangu soso ya Pierre alilaki. Batu be bakanse tongo etani mais ka Pierre muta yeba ekete et un message. Musalo ngana osala personnellement bozana droit na bino bo finga bo critiquer bo juger de bolingi mais nga na yebi ke na nzela nanga nzamba obikisa bato
moto mosusu akutana na video oyo écoutez aye tam soza na fiancé ya olinga boya fiancé wana pona mobali moko ya mbongo pona mobali moko ya poto pona mobali moko soki ya ndenge nini e akutana eloko oyo ekoki pe kozongisa ye fona kebe ba mosusu ba conséquences on ne sait jamais. C'est ça. Toka le solo ande kuna biso Dorcas Kaja. Dieu merci. Balobi Kaja baluka bakena na basali nzambe na mobali na yona ba ino singa pardon bazongisa ba dot. Aleka ba délivrance ba sambela pona ye. Nzamba zolokum. To abatu muto parfait azate tout ça la berrer na ba vie. O lobi ro même biso ba malheur sangeto yeba. Eza conseil na opesa. Bande ko ba bolingo soki ndeko jemima nayebi ka kolanda video oyo na fra mozi matuta soki ya kobongisa ezali en tout cas ozala malamu bosala yango ozala malamu bosala yango jo bazoloba le malheur n'est point de la poussière et puis voilà le reste bon eya makambo ya nzambe quant à libala je crois nasi napeki conseil nasi nalobaki par rapport à nyonso elobami par rapport à nyonso ezolobama libala ezala makambo ebele ka bango mibale bato bayebi makambo nini bazobika et décision nini bazwi natikali koya te kopanza libala natikali koloba te ke Moïse boma libala to biso bima boma libala et je crois j'étais clair na explication na ngai nazalaki très clair na explication na ngai na minute au moins ça musika mobile pas musika ba mona na souvent 6 mois une année depuis que ça ba réalité moi ça très dangereux et par rapport déjà au bazobika na ba ma misusu ngana pesi toli OK. Bino etali bino na ba jugement la bino na ba mafinga la bino menga na lekinzela. Vous cherchez des produits de qualité pour prendre soin de vous? Bienvenue sur labellebiche.com. Découvrez une sélection de soins de beauté, huiles naturelles et produits bien-être pour toute la famille. De produits choisis avec soin pour votre peau, vos cheveux et votre confort au quotidien. Passez votre commande en toute simplicité. Sur labellebiche.com, nous vous proposons une boutique en ligne pensée pour répondre aux besoins de chacun. Que ce soit pour vous, pour votre famille ou pour offrir, la Belle Biche vous facilite la vie. Commandez est rapide, sécurisé et accessible où que vous soyez. N'attendez plus pour vous faire plaisir. Visitez labellebiche.com et passez vos commandes avec toute sécurité. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix
avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons plein rêve. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier les justes croissent, et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le tout-puissant, l'éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.